Non benga ngo tige coton. Nzembo wana. Poso yo kango pena o sentir que elongo la ba salita ba nzembo musuna matoi. Na oki de quoi pongo love ndo yemba. Surtout coton yemba na awa oye ko kweko balanga. Awa oye ko kwelanga. Na ningi yo balanga de malamu an ko yemba. Cindy les cœurs. Quelle voix angélique. Baseme ki awa bomoni ngai na kweli mobali na ngai makambo na biso boko tate o oh Cindy les cœurs ba sakana na e ba tika e après 10 ans après 15 ans après yemoka signé ba ben je te jure les images parlent à ma place. Miss Wana Cindy les cœurs aso tale la Koffi Olomide. Vous ressentez qu'il y a l'amour vrai, l'amour frais ozo bimanakati. Un amour frais. Au pas que tout le monde a battu mon te piste ni te. Cindy les cœurs a vu Koffi Olomide. Cindy les cœurs a vu Koffi Olomide. Koffi Olomide a commis à Bissoni ensemble. Maman li a tiki Koffi. Bon moi Koffi Olomide on a torchante. Non s'adresser ce qu'on a ban à Paris. Pour na mon abi na TikTok neni bo mata ki paka koloba. Bon moi Koffi Olomide on torchant. Koffi Olomide torchante. Ba ya. Ce qui est mort moi, ce que vous avez live Sabino. Ce qui est mort moi si, ok comme tika, et pas mobali jamais aboya moi si. Et ça le quoi mutanzala, a olia na ekaka. Et là nous mususu alia kana ema tembele temenzala, aliene kama tembele malgré. Mes préférences les anondunda. Ce que vous constatez que peut-être que soit aboya ni na madame Alia. Ndé yango ko sala ke bino nuance tout. Boko ma Koffi Olomide ko na importuner Cindy les cœurs. Je vous informe et j'affirme que Nzembo elobi ebeli. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise. Mais avec divin, ba invitation en bois. Netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. Naba follow nango jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bon salibinote. A tchelibinope promotion ngolé ya pamba. Maison divine. Badi ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Sambo kate Kinshasa mbo kate lo binga iwana wabino persi de ndaka laba obet po vange bele liboso ba itando eke na bino pona kozela magazine na bino oto benga ka Kinshasa mbo kate awa biso to bwaka ka ba elema ezolo ba na place na to chama ba commentaire ba mungo ba pilipili kaka lolenge bolinga ka matondo mingi na mama ni mama Olive Lembe Kabila Kabange mama motema boboto motema monene pene ya Jenny Pirate motema daduki nzonzi lipasa Bambote belé na bino nyonso o bolinga ka personne da kala ba obet. Toke directement Berlive le lenge ka olinga ka David Copperfield ya Congo c'est officiel plus télévision na masolo en auto koti. Koffi Olomide na kati ya album Légende babwaki loembo moko ko boma bato je te jure Cindy les cœurs à s'exprimer wana pongo love. Wana beti masikini, mais moi na moi si on a évité. En tout cas, Koffi Olomide coup de chapeau parce que le yembo oyo et c'est pelisi baï ke na ba amoureux. Cindy les cœurs à s'exprimer na motema pa ya ko panzana. Bon le bon là-bas bête o chamote surtout ba vérité. En tout cas, je te jure et Nzembo ekangi actuellement. Je te jure, et Nzembo oyo, na minute so bokoti na TikTok bomo na ba challenge lo lenge ni salama. Donc sans kutuba tinda kutuba tuba sala challenge na makasi. Awa oye ko balanga na boy lobi ezwelanga nde ba raison. Yaya Nzembo wana ba amoureux ba tuba obalana donc comme ko beta déjà na ba mariage. Koffi Olomide a sali biso surprise moko ya dégâts. En tout cas, de ce côté-là, Cindy les cœurs, honorable
Cindy Olomide lolenge Edi Dior alobaki to bengaka mingi mingi olakisi biso pena ko sa madame Olomide ponzembo wana penda ko tala ya olobeza te Berlive imagine on ka sala marathon wana on lobara awa po bo comprenaka bino moko botala clip moi to tie la bino clip ezate boyebi ka neni makambo kendara ba autorisation et droit d'auteur ya moto boyi to zo bino ka ba capture ya ba photo mais na tindi bino mo kende ko yoka ya na bato bele no ba yoki on te je te jure na kati album légende bo kende ko landa yango clip ebimi déjà abwaki clip wana na mikili kuna babwaki clip ane oto bima so avant-hier mais nazo ebisa bino non botala bino mo lolenge nini Cindy le cœur a posé ba malobane na kati Cindy le cœur na kati nze mwana abi awa yoyo balanga na boyi lobi e ko belanga ba raison e na boyi lobi ko ma oso lingo boya ngayo yoyo ko balanga balanga nde malamu Cindy le cœur a lobi sko yeba balé malamu to yebi déjà ka madame Olomide bon non encore sabino to monze mwana so boyo kyango eza Cindy le cœur na kofi biso apeneza ka songi.com to fini mutu te Edi Dior a déjà si affirma qui botala nze mwana bien et puis mukolo ba jeton na kata nze mwana yemo kwa ni yebi ba kolo ba to pe ba boakeli ba jeton to lo bakaka la vérité Cindy le cœur a s'exprimer to occupé kuna le quadre Koffi Olomide alobi olingi nga okutinga na ngani eloko te olingi nga okutinga na zo banda vie à zéro olingi nga okutinga iboy na okutinga na ba building te mais supporter nga linga na vana na place wana but misu ba loba ke ote po ani yo loba bongo parce que Cindy le cœur ayo Olomide ada na bambongo na ye ada Koffi Olomide ndeni bokolo babongo te ya par rapport à ba vache maigre moni Cindy le cœur a moi Simon Boye tant aye na vie à Koffi Olomide a traversé ba dure épreuve koto ba musicien ba longwa koto ba funda harcèlement koto ba finga ba finele bouton ni qu'il y a kendete koto boy koto kuna pe ba pression ya ex-femme na maman Alia ezalaki tu es ex-femme parce qu'elle n'est plus sa femme. Edi Dior a ici affirmé là biso que Cindy le cœur a moi sa Koffi Olomide. Prince Bakali a boyango menzembo lobi. So tembe Berlive. Moi que la biso image wana oh Cindy le cœur en plein clip au sala Koffi Olomide ba sison na kingo botala. Bo mona bino mo botane bino na écran ngate. Ako sale ba sison. Akola lele bino mo bo mona da botala ka image wana nan oh fio loba biloba loba yaya bo mona nan bazu déjà ba figurant mais ce que désormais na combien engagé distanciation ezalaki ça ya boete yaya oh penda Cindy le cœur na Koffi Olomide ba beti ba moment difficile na mo balekisi na kati ya love ce que pona okene lisu musika Cindy le cœur a clôturé. Bah c'est mec qui est awa bino awa ngana lingi mobali nanga makamuna biso boko tate o mama la ngai na moni kuna bana Paris oh Koffi Olomide tkali ya biso awa Cindy le cœur a zu Koffi Olomide Cindy le cœur a zu Koffi Olomide a commis à biso nyonso mama li atiki Koffi bon moni Koffi Olomide donc a torchante non s'adresser ce qu'on a ban à Paris pour na mona bino na TikTok neni bo mata ki paka koloba bon moi Koffi Olomide ngo torchant Koffi Olomide torchante ba ya ce qui yo moko moi ce que vous en live sabino ce qui yo moko moi si OK komitika et pas mobali jamais aboya moi si eza lokwa mutanzala a olia na ekaka yana mtu mususu aliaka na ema tembele te menzala aliene kama tembele malgré mes préférences les en ondunda ce que vous pensez que peut-être que soit aboya ni na madame Alia nde yango ko sala ke bino nuance tout
beaucoup m'a Koffi Olomide beaucoup n'a importuné Cindy les cœurs. Je vous informe et j'affirme que Nzembo elobi ebeli. Tango bi ba seme ki bandeko. Na bino ba fan mpe bwana kati. Poto koma na bondeko. Bino ba oyo bwana ko mata mata ba biso nyonso tozaki koloba loba eloko ezate eloko yite ya soni. Atozakasongi.com. Finga nga so finga na commentaire ya na tanga ba commentaire na bino na linga bino mingi. Mais là je vous dis la vérité. Cindy les cœurs à Niati. Yoka lisusu a. Mingi baleka awa kasi moteme boya bango e. Mingi baleka awa kasi moteme pona bango teo yaya. Boyoka mingi baleka awa. Oh, confiance doit affirmer bino. Boleke bele liste. Mais moko kaka aya kanyi masolo crash noto mona no mbala craquer Koffi Olomide craquer moi sinda a craquer Cindy ayemba ni ba mama ali ayemba ba nani ayemba ba oyo ba godeo mais mwana o Cindy le cœur bona ko benga Cindy le cœur mwana o machina mwana o ya shimandako mwana o achango ye wana Cindy le cœur akangi masolo Kinshasa mboka te na minito encre na salive ka kokule je te jure ya pamba toki kuna olala na olala Koffi s'exprimer na Sabino Cindy le cœur abimara figurante boy donc ba les double king double baba nini ezana nyonso nani surtout partie o alobaki Double King nenga lo bakana o continue so qui peut double d'honneur so qui peut double nini wana baksa wana malamo Cindy le cœur obima na kati ya clip ya oh là là ya façon pesa moi c'est na valeur yemo ba yambi une émission lobi Cindy le cœur elle est la seule musicienne oyo avandaka na ngai na ba moment difficile Cindy le cœur aye a changer j'ai na quartier latin yemo Koffi Olomide affirmé ngaito ana fingi mutute ana betanga lisolo Koffi ana fingi mutute na beti lisolo ya nani ya Koffi Olomide ala bimingi baleka awa kasi mote mesani ni elinga na bangote donc Koffi Olomide ala sibino kaka ke o mona mobala bala ne mwasi bazalaka mais 100% pena love et kokate même ce soit parents moi se rosa kitoro makasi abotele obana bien mais au manqué mama mususu était abiso mama yo za nkata ndako na dibala jeune fille mon boya ka ya pano yo minimiser ke ana po mobali na ngate mobali nga linga ba fille ba canon ya ba bassin Cindy le cœur ana ba revolver au Koffi linga ba sa ba revolver est-ce que maman Cindy le cœur ana ba revolver wana pour vous dire que mobali ala ndara mutu ala na orientation moteme memae kaka. Je te jure, et ça n'a pas serment, il y a union, il y a Koffi Olomide na Cindy le cœur, bolanda clip wana bien, na Cindy numo ke consommer. Nze mwana mikolo nga na bengango lisala soso. Na bengango tige coton. Nze mwana. Poso yo kango pena o sentir que elongola ba salita ba nze momusu na matoi. Na okilo kwa pongo love ndo yemba. Surtout quand on bana awa oye ko balanga na lingi yo balanga de malamu an ko yemba Cindy le cœur. Quelle voix angélique. En tout cas félicitations. Mais na bino ba oyo bozo lukanze mona boye beze ya nani nze mona Koffi Olomide aboki jeton na ba nyonso o bazara ba ex na ye. Et puis jeton ya suka Cindy le cœur à lobby awa bino je le répète baseme ki awa bomoni ngai na kweli mobali na ngai makambo na biso boko tate o Cindy le cœur ba sakana na ye ba tika ye après 10 ans après 15 ans après yemo ka signer ba ben yango je te jure yemo ka signer na ye Berliv dans les cas. Deuxième plan. Tomoni kolinga mwana mukie ezong sara mutu bébé. Open analyse mon boyko. Nakata magazine biso Kinshasa mboka te.
Nebi ki boze belé o boro sepela na ba o boro silika. Surtout ba femme légitime, ero bazo finga ngai, mais vérité ko tika la vérité. Est-ce que Berly faut qu'on balance les biso non image oh tout le monde a les vieux quadres. Kofi Olomide atie perruque. Pour les perruque hein, ya ba mibali. Ba coiffer pena bien. Abendi beauté ba bébé Kofi Olomide le quoi jeune garçon. Moi ce vos années écart d'âge moulaï ta la bazongi sa mibali ba jeune. Ah ba maman ta to batela ba papa. So moni mo fille mo bandi ko poussa pe na papa ya gele. Sko kuna mama li azaki na poto koto sindi le kera en orchestre yenda za ko gérer. Fufu yenda zo lambela papa. Ko faire ko sala moi crise yenda na poko apesi kisi. Ko fait Olomide malili azu jaquette apesi. Kuna pe mumbiri apesi taka babe ake wanko. Ya sko talande na baje ndeni sindi le kera azu libala. Bino mo mo ndeni Kofi Olomide a manifester joie. C'est comme si on dirait abimi na kata carapace moko boye. To ko ka vieux quadrata. Sindi le cœur pardon. Pardon moi beta pa balanzela. Biloba lobo. Na bien. Bozwana nous photo o. Na clip ya je te jure. Vous tala la façon ou la manière Oyo, Sindi le kera banda otala Kofi Olomide. Berliv, oziongo bien. Façon banda ko tala ye. Ya. Sindi, pardon, Berliv, tako Sindi akotinga na maloba. Berliv, balance le ngai photo oyo, aosale ba sison na kingo, o balance pena photo o ba otala na tomba lati bilamba maputa. Wana nde pena. D'après aussi ka ba capture hein, moyen to ti la bino clip ezate pona droit d'auteur et tout bon yo kata biso pamba bino moko bomuna les images parlent à ma place Miss Wana Sindi le cœur aso tale la Kofi Olomide vous ressentez qu'il y a l'amour vrai l'amour frais ozo bimanakati un amour frais au pas que tout le monde ba tchemu ngate piste nini te. Et Cindy vraiment l'amoureuse. En tout cas, Berly, photo là no ezala la ti lo loba. Cindy le cœur, elle est amoureuse. Et bon Kofi est en train de rayonner. Ah l'amour, c'est beau l'amour hein. Bon, ils ont bolingo là-bas. On a déjà Didier réussi à affirmer là biso to ndako boya to tkalpe na Sony, na zo kaka Sony ne bino peka bozo ka Sony lo kwanga, mais toi na choité. Tondi maka choix muninga Kofi Olomide a poni déjà Sindi le cœur naie Sindi le cœur Olomide madame Sindi le cœur Olomide et puis Sindi le cœur a poni papa naie Kofi Olomide ta bo fingi koko ata bo fingi nani mais botanda zo c'est ujana botanda zo c'est bébé l'amour rend beau lorsqu'il y a l'amour il y a pas photo il y a pas match toke na deuxième lisolo na biso alelo to bakaka toke na première actualité toke ce qu'on a deuxième Yangiama Makanda Weranson maison mère a préparé concert nae il y a $1500 1500 et 250 et 25 hein si je me trompe pas 50 ou 25 mais plafond na eza $1500 tolinto tuna Yangiama $1500 wana obeta pe plein pas besoin d'espace les millionnaires et Berly si je me trompe pas bon wana eza pe martyr te eza ka roi ba Pullman hein sko Yangiama obeta concert à 1500 et kotonda to kotonda te mais nabi makasa maison mère bana Yangiama non sko bino bato bo finga ki bolobaki parce que fali pour abeta concert na Pullman il y a $300 koto yo Yangiama Makanda a niati ala sake quoi papa 1500 Berlin jour il faut que nous ayons image hein OK na carte de presse na nous tous ya kaba image to ya rolobela na Kinshasa mboka te to loba akaboy olingo lingate ato chaka mungu na pilipili
biso tobi ke yangiama atondisaka na ngai na beta zeni double versi jamais na lobela ba $1500 na bilo pambe pa yangiama onya tango wapa na ebisino j'ai même ma main à couper na risqué j'ai même ma main à couper yangiama onya tango plein et beta makuna bolinga te yangiama muta ba prêtre yangiama muta batu plein beta makuna ndengo sakana te bino ba o pe bozaza pe na baba bozana libanda mboka bo benda na déjà boyaka déjà po yangiama o se produire kala mingi te paf $1500. Nous t'as baba combien 25 hein. Deuxième baba combien 500. Yangiama to côté $1500. En tout cas, c'est à féliciter. Yangiama a osé bota la paix force nae hein ko yata nuni sur la lipongi keba ko ya ko tchalo boko te obima loboko ndambo. Donc courage à toi Weranson. Wenge musique à maison mère ba fan tout ya Yangiama wana eza déjà mbela ba pesi bino pona ko kende ko honorer o ezali moko pe ya ba icône ya musique congolaise Yangiama makanda Weranson motema si deji mampata mbote na bino tokei na lisolo o eza ya pasi nokolo ba ya mawa troisième actualité na biso yo makama maître Gims na Fally Ipupa na ndenga mabete façon makama ngo zo kendela e ko mosala pe mo soni berlive nana minute nanga façon makama ngo ezo kendela e ko mosala pe mo pasi esa pe mo mawa komona lolenge nini mboka na biso à la place ya ko matisa musique na biso mais to komi okitisa ngo na mona façon ni Gims a komi ko réagir bon ba na Ramadan na bi que azo publier sous ba vidéo te no lenge ni ba warrior pardon bazo réagir et ça passe na par exemple production mo na Côte d'Ivoire si je me trompe pas au Cameroun au Fally Ipupa ko se produire si je me trompe pas à Côte d'Ivoire maître Gims Salanda qui ekuna na ba propre moyen na est-ce que a complexe qui Fally Ipupa de beaucoup mon loba est-ce que ça qui jaloux na c'est de son frère bon mon kutu Fally Ipupa a beti concert a bensa Dadju baga Dadju elongwa itika na maboko a Fally batu ba lobela ngoma be même Manique de John aloba mama Dadju Fally a bendi mwana no makambo mwana na mwana muke baga ni za bag te Manique de John aloba na yebi ki auti jo tout belani papa sangu mais yemo aloba ki ke papier soko fini obwaki soko zongisi ba trace etikalaka les andenge mo ba mabe mususu to salaka etikalaka donc comme il est irréparable ba le 20 tiré il faut le boire limbisa Manique de John so nazo si marambo akal Manique de John ta selango donc analyse si je me trompe pas les ketchou boke ko luka aloba neni Fally Ipupa benda mwana na moto abi Fally Ipupa benda mwana na makolo Fally Ipupa mabe Fally Ipupa boy mama fongola misu ale TikTok pe kuna ba chenze momo ba chaka mi ma fola tala et puis dans ce na histoire ana pour vous dire comment est-ce que Batu Baluka déjà ko bebi sa image ya Fally Ipupa pembeni ya mwana Dadju mais tant que bayambaki Dadju une émission j'avais mis la réponse de Dadju non ça n'a rien à voir et ça bague et ça simple bague wana d'ailleurs et les caranga na munene d'ailleurs ceux qui na koti douche mingi kweya nga na salle de bain combien de fois moi ça nga zolinga abi non eze loroté na toka ki tellement makasi bague bima yango moko toute façon ni alava ki mbamo image a Fally Ipupa
so bazaki bato baza rempli de haine balinga ba profiter kana du solo ata maître Gims ba muta makambo nous quand tu vas bato ba numéro te ceux qui penanga na kana mutu no zero pe na cible pour ça qui penelo mo so pe na dajo ba tele maloba Gims sa tele balinga ba salir fali balinga ba bisa fali nchor mais ba moment bien et puis les colons nango dajo ya awa beta na fali moi ba production bazala trop na fali et tout na bande konanga toto lo ba makamusu to meka mpo manyola bien certes maître Gims a moi na yolo fali a moi na bandal babike moi na yolo tikala moi na yolo take wapi aïe aïe tozongisa bakonzo bino boboka ba mabanga bisikani babotamela nerombo mfumu ya banga moyo mwana kisenso bayaya bina file mwana kisenso est-ce que pour la mutu lobi na vie to ozala o vivre sans complexe faut aka mwana bandal to mwana lemba eyena oka ba commune nango patambola na commune ona moto comment quitter na ba bassesse moi ba makamobo ya na ngota na tina te heureusement que tout je te jure bimi et ya na ko sokola non pour mikolo je te jure nezo beta vraiment en tout cas Cindy Lecker tige coton Cindy Lecker tige coton en tout cas Berlive coton pena manyola langa bien pena zone d'attaque Cindy Lecker tige coton li sala soso ay ko longolela biso ba mélodie mususu na matoyi ay pena ko vandisa biso na ba style na ba mama pongo love non lo bananga yi na cadre musique kozana joua te Cindy Lecker a niati nze mwana pena je te jure da bamba bala na bozela nani Cindy Lecker nani maître Gims n'a fallu pour pas trop comparer bangote. Oui, mais pourquoi? Parce que fallait pour pas a évolué dans mboka oyo tozana nukutu na ba na nini na ba maison industrielle oyo ya musique exacte ezalangote tozana ba producteur oyo teke ayebo a nyonso mboka na biso basomba musique te nazo yo ka je te jure est-ce que na côté déjà kofimbo le bana qui na plateforme na bango mais combien de personnes déjà ba télécharger dans ba téléphone na bango berlive bana on na bandako mais c'est pas le cas avec le maître Gims bango kuna na ba poto kuna bana facilité France, si je me trompe, c'est deuxième pays dans le monde où ils ont na maison industrielle, il y a musique, hein? Ils épanoui. Donc bango po ba matissa musicien j'aime qui ba kiti sope j'aime qui si je me trompe pas, parce que deuxième dans le monde, si je me trompe pas, la France soit na beau monde. Maître Gims a eu faveur. Premièrement, il y a pays où il est adopté. Malgré que ceux qui passent en nationalité, mais avant dans la France, à Koliwana, babani la section d'assaut. J'aimerais partir m'isoler. Papa, maman, je suis désolé. Et il y a des coups de pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Oui, désolé. Biso nyo soto landa ngoto sepe les bersa pe en France na biso to sepe na ma caisse. Po ba désolé na tango biso na ba blé blanc. Ozomon. Groupe na ba zaki à part Black. Gims dabi malikolo. Et ça peut le cambo étoile. Bien sûr que nini ba maison industrielle ya musique zaza mais azana ba chance na ye azana aura na ye et il connaît aussi la musique. Il chante comme s'il fait de l'opéra hein. Non ka bon souvent hein. Laisse-moi, je veux tout expliquer. Parfois, je fais des choses que je comprends pas. En fait, parmi les musiciens, on a linga mingi. Nalo babongo te ça, ils a mabe mingi.
azui chance non ya ozana mboka oyo bazo pesa mutu chance soki ana talent na ye. Ce n'est pas qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Fali Poupa a outi na likemba. Hein? Fali a kembi. Pourquoi ma place à Zali? Botika ba comparaison. Ba disque d'or, on a bola qui ça ya Gims tout. Bien sûr que Gims ça aime bien, mais tout taper d'opportunité aux France et PC Gims. Ce qu'il fallait pour pas bamboka mobo non pour bazo non orchestre problème ça non test boaka luke tout pena mais tout ça pas besoin nini ana fallait ana banda ko présenter pas et pas ko fina concert mo so bien Zénith so bien Bercy mon mbala zo zinga luke tout nyoso na kanipo à convaincre patron na ye ke na yebi ko bina na yebi ko yemba nga na yeba ko fina nani fali na bongo nanga ne te sois pas nze moi Berlivio ebelier wapi pour toi kana Berliv hein c'est lui qui a la réalisation nga na yebi fali Poupa na bongo nanga nze mbongo na yebela kae tozaka na mike makasi na yebo yebeli susu na o pena na yebeli pena fali abimi pena makasi na ba ekachaka. C'est un monsieur qui a beau souffert pour être là où il est. Fali Poupa, il a souffert à Kembi. Otika kusaba comparaison, on a bien des débats à dormir debout. Il faut faire des analyses correctes et intelligentes. Il a beau souffert, ces messieurs. Nous mon boy pour nos producteurs na Congo. Il faut ça la nini. Il faut les cananzela nini. Au traverser océan, au traverser désert, tempête. Droit chemin ti aye wana bundi moi mobala batu ale kudungina ne makitika yeze mu yezo osonambonda il a souffert hein. Donc au CK vu que j'aime être un peu trop comique mais deux fois il faut parler avec cœur, il faut exprimer, il faut laisser les cœurs s'exprimer. Maintenant je laisse mon cœur s'exprimer. On est des patriotes, on est des bantous, n'oublions pas. Notre socle, c'est l'amour. On est tous les enfants de Dieu. Pourquoi tokoti saraba en moïse na mutuna makoloti? Lolenge ni ba warrior ba ofina. Est-ce que vraiment na kati ya orchestre ya Fali Poupa Gims ana loro na bakisate. Yana nzembo oya mwasi ya Congo na ebio non. C'est bennement boy d'adjoa beta aba Fali muto aidai hein Fali nda komela yango kutu ba na voiture Fali pe apena ou apesa d'adjou c'est vice versa bino bokanisi so Fali Poupa zala pe na un mois à dire te pardon azaki na port monte pemeni ya ba maître Gims ton ba maître Gims je vois d'adjou son petit frère ba nya ba kangama na Fali or Fali pe na moto na et donc quand tu peux son maître Gims ça ne l'autre fallait nga kangama na e ba musicien ba matérialiste mtako sabinote na bango nyonso nde bazawana basungana hein basungana et simbité oh Macron oh nini ça a plus d'importance total à l'essentiel nini koti na caisse ya mboka pour nous soutenir bande économique bana est si je ne me trompe pas bon on se ça combien 36 millions de dollars hein ouais quoi kuna na caisse si c'est 36 millions je ne me trompe pas vous pouvez écrire dans bas commentaire c'est long batouné ba lobela et sali bozongi bon si c'est vrai ils appellent ma bêta. Ce qui Gims a saboté une invitation, Fali koto moi ils ont Cindy Leker ndavane na Koffi Olomide batulelo ba okolo ba patati patata ba mati ba kiti ba zongi bo yenda poni na ye na kokufa na kobonga na nini ya ndimi batu koto pe balobeli Macron on neni il fallait encore qu'on dise mais Fali Poupa lobaki bien que j'avais parlé avec Macron n'expliquer qui est la réalité nini ya mboka na biso makambo boy loko na mboka na biso moi kopo toke to meli kopo nde bimi liboso
ba ennemi à progrès ba bimisi ce fali asani amikata Maître Gims ça a une intention te comme bisika comme niveau ya ko se désabonner na compte ya Fally Ipupa ceux qui arrivé à se désabonner na compte Instagram ya Fally Ipupa et ça bino ba fan ne bo pousser à salino quoi Gims azam incontent Gims azam incontent ba 12 siko ko mo beta ndaki a se désabonner to ba nyabeti Fally 12 ba on so ba sa musique na ba to comparer te mutu oyo abotami na mbongo akuti mbongo na ndako ba parents na ye na mutu oyo abotami na ndako o likemba yenda bimi mutu a train Fally Ipupa abongo Fally Ipupa le roi mwana o abotami na famille ba pauvre abundani a réussir c'est contrairement ya Maître Gims France est adopté qui est alongo mwana yolo Matia Kei ikono mwana Janana musicien papa mbate ba père ba kenda pe sango bana ba CV na bango alors yombo mona toujours via zalaka wana na ba clip via zalaka po yebe na de kolo idéologie ba petine na sima mais Fally Ipupa zaina nani so nzambe te abundika ye moko tozonga ko to boite Fally azengra Fally azaboy to boite mais to yebelo moko que Fally Ipupa bundia sali ba efo perso Fally Ipupa le tolula Fally Ipupa tie tension na mto akangi ba nianta balati single na pantalon jean na ceinture obina papa ba Marco 6 akembi pourquoi ma a commis du Cap la merveille photo bete na bo mwana abotami na ndako na bango akuti lipa akuti beurre akuti mbongo na ya kotangela akuti mutuka ande monte na mwana o abimi na banlieue so le ba réussir na vie to bete la maboko makasi ya mutu abimi na banlieue parce que azaina mutu pese chance te na vie chance ne peut être zaki quartier latin mopa wa linga ki azwa ki le roi mwana ndelo to mona sindi a pemena mopao ndenge pena Fally Ipupa za nanga ko meko batu combien o batonga o ba sala pe ba nini ba radio trottoir que Kofi Olomide bimana Fally nana ngwa benga pete ko nani Fally moi c'est à Kofi. Combien de personnes o ba benga ka Fally Ipupa moi c'est à Kofi. Tout ça parce que Kofi alinga ki Fally mingi. Yango bo mona même Cindy le cœur ba bando benge moi ça Kofi kala poani parce que Kofi a manifestaka bolingo wana peka kaninga zarana Fally Ipupa. Kofi Olomide aba genre ya ba patron oyo soka lingi yo peso chance à réussir. Fally Ipupa na kati ya quartier latin azaki le roi mwana oyo wana so baninga ba olia lipa moko yo olia deux ba Fally Ipupa bazala bongo. Alors force ya Fally Ipupa e bande na quartier latin. Vous comparez te. Otika ba ono som to sa musique ne bien. Pourquoi moi me mettre Gims na point OK comment présenter ba nombre ba disque d'or na ça pas d'importance, c'est de la bassesse. C'est de la bassesse. Gims a grand. Fally pas à grand. Na façon na e. Potoko ya abo to kita ke pai to zong e pai. Gims a kangi France oui. Mais ana ba kin Fally Ipupa kamakin. Mutu mtana kwa na e. Fally que na France a tambo bonanzela 15 personnes balandier. Mais Gims a tamboli 100 personnes balandier. Bae anakin Gims a tamboli moi 25 personnes balandier, mais Fally a tamboli 1500 personnes ou quoi Kinshasa a tamboli avec 1500 si ma Fally. Donc mutu a gang na coin na e. Tangu Gims a obi na section d'assaut, Fally déjà zala. Taka ba bongo na nga na tana Gims azala wapi.
hein tout tika babilo mususu tozolo baka eza bien te fali pupa aosa la fierté ya mboka na biso tondi mango un jeune courageux a rempli de talents tout comparé bango na oyemba te pour Gimsa yemba souvent le roi mtosa la opéra oyemba le roi ba chanteur ba opéra wana et puis on rapper koto yo fali pupa na façon na yembelaka ana ba voine le roi ba sindi wana ya caresser le roi mwasi takam de ana façon na ye Gims botika lo yo kita yemba bongo fali pe boyo kete jour ake ko sala sala ba monter wana ya nani ya nani ya Gimsa salaka toko mokoma na suka en tout cas pena lelo na lobby lo wa mama na lata ipena maputa alobi ye akotika kate akotika mobile na ete parce que akufa me makambo salela ye donc non itikala na mutema papa sango ozaki sincère te tom Manique de John abande koloba makambo sindi le cœur alobi to bandaki kotonga na njora zotonga na téléphone na oki ba voice nanga ebimi habitonga na no benga stérile na benga kai stérile te pona mwasi abotaka te mais na benga ba stérile pona koyemba et bon ce qu'on le baga fali pour pas lala e fali alala petite wana il fallait tout na e papa pour image ya biso ba mama pesa la soigner fallait tout na e otuni yango te papa sango to moni oleka ki omba to komi pena na suka na elite songa na yoka kite berlive so ezabo katela biso yango na cha mais so na yoka ngo na ndaku o katela ngape no tindelinga mo ina miso papa sango berlive tango ovanda o katelingo bila ba obetso yoka kite atuna kiye mais nga na tala ki misona e bandeliti suka batke na publicité et na élément OK nani papa sango zo nga sa déplacement et tout bazongi na mona kyango te na mona été abine bande ko tonga na chombo ya lobika mambo stérile mais mambo fali alala atikala lobango te ye alobaka ke abande ko beta masola bana na bango atikala ko lobana ete makambo ya mwana o sindi le cœur o fali abande ko beta na bana na bango ya famille mitema bato ekita so Manique de John andimi penda ke fali pour patikala sa geste atuana te parce que jusqu'à présent il y a des gens ba fingara honorable sindi le cœur au sali mabe mais mabe wani ko rattraper dans les jours à venir to yo chamu wana pilipili te Manique de John ande ko na biso mwasi mais c'est juste que ezaki peka image ya mwana mwasi moko nezaki atenuer na ndenga mabete na ndenga faute to moni Manique de John atubeli alobi ausala ngote ken piana ngana ebara na zo opportunité moyo travailler na ken piana mena boya rango merveille veko le lo moni que là-bas beta na raison via linga clash 2017 na cité Pumbu na terrasse moroboy baye na ngana ola ba bet scope mon boya boulot wana na Mercure télévision na pesi ba ya sembo te mona Congo bande ko tu ya canal Mercure to na merveille veko caméraman réalisateur to komi boto to pas fou de Jésus kuna pe simbate pour na ba principe ba marambo be na zara nango na zara olinga toujours ba émission na nga yi ya droiture to comment boy pas na mon avis ba no sona na merveille veko journaliste ngo yeyo o nga linga na nga bivie nga via na sala ngo te ngam sana na tangela ngo ata muke lobi no yebanaka to kutana na Edi Diora si il va se rappeler na bureau na ye na nini na matonge wana to solo la na c'est tana utokutana na vie ken piana tala to soli boye abisanga o sali bien réputation l'équipe mbongo nazala ya moso na moni ken piana ba o sala délire na bi amso to sopena kinana ngana délire na ngana zala bien
mais lelo pour nous clôturer vraiment non vanda non loba vaut mieux souffrir mais ozoa il y a ma lame dans les jours à venir mais ce que tala berlive le lenye nini oyo maman na biso ndeko na biso Manike de John image na eza atténué ata lelo alobi alata poswa mamelo to bando kobanga Manike de John pour te bien nzambe ya clash abi babanda ko fouter bambongo c'est que tina ba maya ntumba ya na babanda pese bambongo pour finga les gens commencent à utiliser cette dame alors bino bato ba mal intentionné nzamba lola sunga bino. À quoi sert qu'on utilise mon toit vulnérable pour rendre encore de plus en plus vulnérable? Solo biba na Manike de John moi poignarder qui a poignarder bango nanzela à cause ya ba erreur peut-être ya maman na bango. Toi bato mbongo na sukate. En tout cas vient na ken piana na ki motema pasi. Le lenge ni Manike de John a etalaki yo ke yo mto commissaire bongo. Otindi bato ba bloquer ba sunga ete. Bolandango peut te clôturer awa. Tokuta na mikolo o ezali koya. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. Naba follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa libinote. A Tchelibinope promotion Ngolé à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow.